Nakanisi yo mobali na ngai na tongo ya lelo. Namona na ngai mibali, me mobali lokola yo azali te Jésus. Fidèle Jésus, fidèle, bolingo na yo na motema. Ekoti nzoto makila pe mikuwa, nalingi kozela pembeni na yo. Bomosika na yo ezali belufa, nalutaki bolingo na mokili. Mibali basusu bakosikosika, bamemaki na mosika na yo. Nasengi pardon, mokanda yo komelanga ekomelinga, ekitisi motema na ngai. Mokanda elobi boyanga, nyonso ekoki yozozonga. Jésus fidèle, bolingo ya motema nanga. Papa utayo kende Yesu, mibali bakanyotelanga mitambo. Olobaki yo kozonga shilo, nasalisa kozela maloba na yo. Motema nanga ezoki ye, Jésus fidèle. Solo nayebi olinga pelepe. Mama, na umone loko kupesa pala wite. Merci, petit merci. Papa izanga te zanzambi. Zambi ndalinga leka nzila na ngaponga na te ya abo. Usiko bui pe mwa mbayi na prière izati fo mwa na récupérer ata mwandam. Ebu yalinga te. Ngapa mteme ma prefa za mwa mbaye po ye mwa cha mimi ambilani. Ngape faza apeta hata nje kwa. Ah, ici Papa nukie. Mama, salama kasi bui ande kuno ya. Tata la bona nga, tata la bona nga. Onga ngani to Ngai polo mandame manga. L'église ka so baby ndena te peta peta. Bibi Avant que l'église ba yoka mela kanani, tangu kuyoka mela. Tiaba o parler kuna te. Nos tu sono nos kwa litoina ngai. Bibi opesa ngani. Joto kine giza opesa ngani. Papa. So muta changer. Mais là mateko kina bide gizi njanja ado kuna mabende. Merci o ngana kusenge pa na unebite. Na sengila una ndini. Bibi koma n'intérêt. Et puis papa, ngai na ngalo baboye na kosambelo la komi kosambela. Eloko ya malamu ngana mona ndamba sele ngai, ndamba funguli nga miso ya molimo. Joa na bonde la siko bonde la koti na ndaku na lalite na lingi kaka na lala. Pa vision ezwi ngai. Na moi na kati ya vision ta bima libanda wa na yala kutena ndoki awa. Yo ndoki akangeni nga. Garde. Ngapa ta mendo ke kangela garde ngape na molimo pa na kangela garde to bandi bitumba na yawa. Ah kaka ale to kwene kuna Eba benga bito te fwani. Po esilale na kangela flash disk. To na kangela flash disk. Flash disk ndeni nya. Mama. Mema te yo te muto yo sola bongwani. Manini ti sila kati. Maman. On est un homme mais Aza déjà bien ici. Makamba papa qui Tangu na pikoli bila nano flash disk ngo design. Ibi flash disk te. Oyo tabatutana mita be. Ibi flash. Bongo suko pe papa bena afa ina we papa moboti yo ngai. Atu nga we fana we ko ko ba ke flash da elo. Ngo baby flash disk. Yo nga personi te. Ah, longo ba bêtise pembe na ngai. Vous avez oublié comment ma sonne est voilà. Yo. Flash disque là yo. Attends on a vous les flash disque. Ai na wani wala ngwawa.
Anga, zokisalanga. Maman kada piti pour être solo na qui tata pas les frères disque. Allez, tolo comme la moi allez. Là allez. Bah moko. Zila oh, Zila. On les frères disque. Frère disque donc ils a. On a habitué. Le solo yo bongwali yo. Bah moko. Est-ce que yebo ko so le bêtise? Yo ufinga kinge mama na ndio ufinga frère disque na ndio. Frère disque c'est un gire. Est-ce un gire maman? Ou yebi frère disque yango? Eza mutolo ni bale oyo abana mi bale batala kana. Ndoti alo ngota ole. Hanya mempasga kalamun. Masa kakile tukang suka mpimba mpasga kalamun. Suka weleteka maza wizard yansi kidi kombula nzo baki di suku di malonga. Imana peka tini ni kuginsa se mukazo kwa niken. Dina peka tini ni kuginsa. Atinite. Abebe akeki sasa kikuduka mbongo. Kyambongo ngele sosa mwana nkento kyambongo. Mwana nkento sosa mbongo te. Na yizo mwana lelo na awa na yuki kuna tsara ba député baza bana. Bana basite. Kadi yani classique atengi kwenda bakila ki député kuna kavwandila vazikala na minde. Yo coopération na iba na audit na yote. Mama yambula kwa mwana kutu mwana yakala festival mbongo na sumba bima kukinsasa ngizivutuka bakili mbongo venu kwa mwana nkento kadi kivo nge yani mpila moshilweni. Tina banzo hiki beno mpo pasi za mpila uvoka vutu kidiko bono dia kikala kivuande ngemzo imoshi ese mwa mabe uzengatitide katu kama vani bana ngate na tulumba solo botso vuande atende nakufa baby na mabidi bakeki sana natikane nakufa ambe baba bole babaka ne bele ngebenzi muntu nguvwata ka kiloti kwa kulukene nde joueur imona makati muziki ke na muntu ambote nduna abongo ye kutu malama yo banda unata pele pulo chaque jour na sasa buba ufinga wote mbasa mpila hii betu mundi bundu ibobe beta kututuma to vuata donc un jeune garçon fait voir moi metoko kesa dia muntu kibeni bomba kesa muntu na pied de pulo banda kama na ngombe na mamu zari atakuta ngombe bakaza pe soki basali de pulo leta chaque jour na mbuka ba na sasa balinga ngote chaque jour mfinda et puis tel couleur uzulada noir eza na babla ozi rouge na bleu otie combien de couleurs dans du kilolanda kungenda landika muntu ovotanga kiloti kam mono tellement mono kiloti wana akagi sasa akusangana ba kiloti bele injustice ina ça dit injustice ya grave donc mon pamba mais yo tena nexa tuzana mwasi le mbuka wati yo kasi na ibide nkia mwasi okasi na ibide mwana wa matoko lo bumi makana ode bebi kwa mona wo vovo lumbu bia kulu bikwanga bakuza fila ngo kwa nkendo moi faut kubaka solution go modi donc ivanda nzomo swingi okende wapi kasi yipsa okende mbeki nsasa dia moni kwen tana ozotelenga lokola siri na mutu ebembe okekaka na mbuka kaka na kisasa kaka okeki kisasa alubandile molu yaye kunjeli kwe molu yaye enkianzo mona kisalu muntu yena mona mambo katiete ambe yo uwele kuna mbe mwana mputu katuki
yandi ambe kuvata katuki bebe sidi yo na mbunda mya malu ya kilo sindika yani bakula ba uya dine ko zami kwape ku péage fo vanga ti péage yuna vingla ka mbazi sika vutuka kwana au nom de Jésus au nom de Jésus kuzunga ta Jésus wa kwa ntama bibi lumbu kimbangu na mutobe quand Jésus dia moni maona na ngai na sepeli mingi na ndengo ye mpo omoni bato oyo batambolaka esika moko bakisa na katoli lokwa yo oza dina ramadani na moninga na yo dinambe ebongi bopisa na katoli tala lelo oyo mona mwasi moko toza na ye Simeli Mwila aza na fondation isele municipalité moko mosusu nabengaka yo. Oui, maman Mbane Marcelo Muzayadi. Na États-Unis, oui, tu as Tina. Oui, oui, oui. Ah, bon, moi nakatango mwasi wana ya. Tuna kande bayaka. Mama bandi na libara. Oya muninga na yo eruti. Tala yo mpoza mosa libara. Tango yaka wa na yo kansai mingi. Oroti makuta na yo, soko kolota robo oroti robe na yo, soko kolota jipi na yo kasi ya malamu. Soko kolota pataro na yo ti bruise to ti lamba mususu ya kitoko. Kasi Tina alingi komi kitisa te. Alingi pe koyoka mobali te, mobali soko alobi te ya alobi wi. Mobali aloba boye ya alobi iyo. Sika ye wana mobali mpe abwaki. Mama, soko lobi ke to pesa na conseil te c'est que wana ezaki toko te oyebi te mama nga oyo nela za combien de temps nga na beti ai patina koyebisa ye te mama boye na boye tina zaki na ndako libala na ye to nazo pesa ye sinon so meki ko pesa conseil olobi boya baluki boye donc incompréhension de mboka ya Tina mama va même jour muso aya na ndaku na ngana mobali na ko finga biso abito to biso to kendaki na ndaku ne ko ke ko tonga ye na mobali na ye mama bangete mobali na ngate ngaku na ngana sika papa lobi te Tina tika ya loba afinga simbi nzela ke nzambe na ngai jour na yaka ya suka abinu bozalaka te bokendaka église ngandi na yoka temena ye lisusu Tina ebisanga na yaka lisusu ate mbona ni ayebisinga lokola nga zo pese conseil na tiaka mbali na emisu nakabola ndambu koto na kipe mbali na nga gesho mususu deke kuna epa na kiko kipe ebisi na bi mama bongo ta gesa kukina yote na nini mpo yo jobero ayebisinga ezambala suka koyaka lisusu na ndaku na nga te njambe nga na fanzi awa bobisa no sazo mwasi musa pota na ndaku ngana ozonga mobali soko alobe alingi koyoka ye te mobali aloba te kolota boyete ya jolo taka obebo na mokolo ajonga kampa ajola ta mabetele mama jour oyo azongaki awa otana lekaki na ndaku na kutia za te tozala na ndaku mama mwasa libala koza bongo te ayi azogangela mobali boye na misu na biso yo ke baba papa kopesa bango rapport yali ngaki te mobali apesa biso rapport mama tozaki na posa kolekisa journée mais toumete tobima toyoka soni na place na ye zaka bongo moto atosa mabeka soko mona yo yoki soni na place na ye mpo wana bakoya koloba na baboti pesa ye tori ya malamu te nayebi te Tina oyo ye moto oyo alobaka bongo ntango ngai nazo pesa mwana na ngai tori na bolenge mpe azoyoka te akei kobebisaka na ye makambo o mama fata auteno mipende nzoto aza nango te eza kaka nzoto mipende oyo asimbi boye eza mpona mobali na yo ezalakisa bato na nzela te tinalingi conseil te mama ye mato elekaka moto te ye wana ngai naza na likambo nasala oyo na ngai bomoi na bali naboti bango ngai wana na tata na bino tojo okobaka te obe nzambe mokolo ya komona te mikolo na bino ekoki soki akoboma tata moto ayambo akei soki mpe akoboma ngai moto ayambo obe ndenge nzambe akosala mokolo na yo wana tokabwani kasi bana mikolo oyo bolingi koyoka te ojo mona mopende wana te moto nyonso akolinga yango mopende mpe soki eluti monene okomona moto mosusu mpe akolinga te mama ye moto abiba mibali mosusu alingaka bajongeli pango elandi bino aza likangu ne moko wana bali mosusu mpe likangu ne moko ya Londres aza motu monene nona ebisinga bitina libala bazozongela yo mpo bamoni kozalaki na ndako ya libala obima yo kasi moto akobala na bango so azali mwasi azalaka elengi epai na mobali mosusu soko mwasi aza na maboko ya moto mosusu tala mibali bayaka mingi nzoka bajo okosa yo ntango okosa yo moko okomona na mobali maboko ata akoluka kopusana pene na yo kasi soki bamoni ojo oleka na moto motema esui
bakoluka be moso ya za na moto likambo yango na yebita topesa tana tope evutima tope rien familiale le mekuma kana liberté pas mais confirmer pendant que non mekuma na bois la mondele donc bois la va pena kunyoko la mono tout ça pour le bakangela ki Congo oui bakanga ko sa jite mais bon tu vas consommer au congolais bana baso ba jota ba ba profitera na mibali neti yobo ba comprendre maman que za yuma ba ko jota moi yuma be moi yuma be siko problème exacté na nyonso wana des jours ya mo déjà ulai yo ke na kimboka tala ko na moni oyo yelinga ni ko benganga ni ko sola nanga parce que to vanda ka to za biso mibali oui ezanda ko batikela biso pa ba parents na biso mais ngane na sala dépense c'est oh mwana faut tout sur entre mpaya nga na satanda ite ko yela nga mpaya oyela nga koli nyoso yani nani baby petit sœur na donc yo linga boya na ye na petite sœur na ye yo lokoti bato na nzela oyebi eta dame na bango te ya nini kasi explike nga na papa makambo moko te omona nga leki noto ndeni explike nga na beso explike nga baza aza nani okuto ye na ye moko lena omoni charme ngo bakisa mibale kanga zaba mutu ngetubila me olobeli nga boye papa na ngai nazoyoka mabolo babien te ngai abotama na mboka te nabotama na kisasa na ye na kisasa mele linge mamona mupaya mpangi na nge présenter ngeke muke mupaya naza mupaya mama na wuti mboka musika mekwisa onye néglige ça fait 2 jours kasi non ngana yeba position na ye côté là omona guerre oyo otelemisa omona bitumba oyo otelemisa yo oyelanga motu na kati ya ndako otuni même pas vi na nga oyana motuka bongo yanga na yo seba tosolaka biso male sotosola biso mibale tosola ok, je viens déjà de passer ma commande au l'agneau surtout. Honorable Yikumbi Albert n'a pas tout ça, on a c'est Maïpaï. Donc voilà. Moi, je reviens vers vous les après-midi pour vous confirmer les tout. Ok? Je reviens vers vous les après-midi, confirmer surtout comment est-ce que ça peut se procéder. Ok? D'accord. Non, même pas. Exactement. Exactement. Bon. Déjà. Ok, ça va. Comme je vais signifier les après-midi, nous allons vers vous et puis. Okay. Pas de souci. Merci. Oui. Ok. La chaleur, grave. Tu sors déjà? Non. Ok. Moi, j'ai un avis, on va tourner. Non, là, ça paraît un peu transparent. Chérie. Non, maman, où est-il? Eh bien, t'as la place, c'est non, là. Non, tu vas moller, non, tout ça. Chérie. Non, pas ça. Eh bien, Jo Isabelle, quand ta mère a tinda qui robe haut. A tinda sac, a tinda chaussures. Je sais. Mais là, quand ça, les yeux paraissent transparents. Non, tu as bien, mon amour. C'est transparent, chérie. Oui, maman. Chérie, c'est transparent. C'est pour ton respect, hein. C'est pour ton respect. Et puis, c'est pas pour que je m'en bien. Les ailes transparentes. Ok. Ah ben, je veille sur toi. Bien sûr que oui. J'aime bien protéger ta réputation. Bien sûr que oui. Ok. Ah. Bonne journée à toi. Ah. Fais-moi signe si tu arrives. Bye. Bye.
Ya fanda. Ngo bona kana se. Mama. Go va ki. Ah, eza nango soin. Ya. Bengana le babuye. Omoni vie eza compliqué mto songo comme ta famille na ote. Tande na mondo na nzela na ozolukelo kwa kolia na tunyo ndo expliquer nga vie na onde sali kokoma awa. Ngai awa pe na ranga moko. Me na bota na za mwana nga mobali. Mwana nga mobali za ndaku na yeme ayaka kolia awa. Asonga kola na ndaku na ye. Loko ape na fanda ranga moko mama na embio na boboto na motema mobamba nzambe. To fanda na biso ukoma loko mwana nga mususu ya mwasi. Moi misala mike mike osunga ranga nango. Me na lingine maboko milaite. Koyiba te eloko balakso ya yote ya yote. Oba peso eza ya yo. Wana omona mama toko fanda na biso ma naza mama naza pele mabena na aka malamu te. Naza pele mabena nga oyo mutu nyonso azaka na malamu na ye na mabe na ye. Okani? Kamote. Sala osa moto chauffer pondu oyo. Bon, oyibola mafufu? Na ibola mbani. Ola mboza pio déjà congélateur ozo mi bali to kanika to. Soit mi sato po ya pa ko ya kolia. Na likolo ya nyami sana likolo omona be pisi nyonso eza wana matongolo pisa wana. Ya. Suna zuto avant de soro boy photo solo. Kini za bana kini photo pour la miso. Koya na ina mutu wana a eza pambati. Ya total asko intérêt na biso. On comprend. Mutu wana na ina bando bandaka intérêt. Bando bandaka intérêt. C'est le moment de nazo betela yo mambo tout ben intérêt tout na ndolo bana parce que lelo zo ba pourquoi na ndolo donc kende mba moko kena nga gauche droite qui est tout droit. Parce que pour ça na nga oza calme. Yo ko imaginer que ndinga za wana. Bateki hectare na mboka. Si tu es na eboye. Hectare ondini. No mabele te. Et do bateki mabele na bango. Yo ba bengani. Ba bengani ndeni na structure no za kalme yo kanga. Loba. Bateki hectare mabele ba kaboli bango mbongo mwana zwi mbongo na ye. Azi pa on. Ya sala oya ye. So nga ataki mobali na coaching. Mais c'est photo qui na okini. Na peso ba directif parce que na na za na ina mbongo yo ko ndima ngatiki makamunyo sukuna na mboka na ina ngabo ninga za bonga za mbongo ana mbongo ninga za na mbongo apetite ni wa mona ndi ba bomba mbongo apetite bomba makasi mbongo apetite na ye o pesa na eza pepa na ye na o ya ye moko kasi kala no yebisa ngati ndi linga sko za kimia ngana photo za même yo ebinga na nga shosho oyebi ke ser na nga za na za ani shosho likambo za mamo vandi singo soli na nga na comprendre nini to sala to ko tambola bo nyama te bo tabate ko posa na ngeza soka na posa olia fufu pesi fufu aza posa olia lo so pesi lo te neza bongo tikela ngai photo bexé te yo tikela ngai ngani mama vous en avez même moral nga tikela ngai il s'agit ka oyo de jour lobi na nga wana yo ko ki paye lisute tikanga mono soki pe na yi ozala les moni place oyo senga ke mutema ni chama na ma pi wana nga olukisa avant na les chepe na kimia pété oza bien to récupérer ta mon muki ikata ozala bongo te ya problème te nga non sko ata o aleki na biso même idée leki ni sko nda abungi azo mona mati obani ve mo ba bomi c'est bana mboka ata mususu akele ni place mo bo avandi ya oyeba te ya sala ni na sala tout ça l'effort to luka to zo comment mboka kuna na ba téléphone te o sa na téléphone yo kuna bilanga makala o sa na téléphone chance kanza mosala ngulu na buta mana na kishasa parce que souci na ngeza to luki no téléphone mo azala nango pour te repérer bien oza wapi mo lokwa ako kinde buya kina asa ba folie na ye na mbongo wana oza wapi place mo komi wana obandi ozongi na maloba na lobai na ye awa na Kishasa so ba comprendre que ba mnoko mboka mingi ba olia yo ba ba no profiter ba fi bazala rabongo ba no profiter ko tuta baza bongo voilà madame ala boyete boyete oki wesa ndaku na hote oki eza ndaku na hote ko lata babilo kondo ya bandambo ndambo oki wana turanga na te oki nani moninga na yao aya Robert pardon ko ngamba bafu ke bana yo wesa ndaku na hote oki bonde ngoze yo wesa ngana no pesa restriction pena ebisio tina likambu ya fente
Au-delà de 20 libanda, on va ngana salia ote. OK, ngana sa papa te mama o sa ndenge o sa na loenge no wana. Wa sa ndako na ote. Éducation ngoli ngota na ngana mwana no. Ngana mwana. Ndeko changer biloko no wana. Yo sa ngana sombela ngatu ndenge. Na lobi na yo. Yo pardon na boy na ba problème tika na panda fandi. Avant simba yo. Sala. O simba ngai. Oni munene no wana. O sa ndako na ote na. Wa pena usongo na ngapena okeno est na. Yo moninga na sa mobali na losa sa ko banga sa ko lenga. Ngasa losita za ko lengela o yuma. Mobali ngana ko peto fimbo. Jamais. Mbafu. Keba na yo. Avana simba na nzoto. Kota kuna na kata. Tika ni sa. O simba nga mosi na o. Yo saka na keba na yo otoni. Mbafu. Ngai te awate. O sa ndako na ke est na okene est. Yo bani yo wala ta na bila lata te na lata na ke pe est na okende est puis na ya pe ata msusu liboko ze okuka. Ko lata te yo. Ngai o passion nga na mona rema yo ko ko. Asa ni no ke no ya wata liboko kasi na ninga na bato minene ba kufi ndamu nzoto no ndamu. Pe somo ezalite. OK. Ngana sa mobali na losi te ka yu moko kanguru. Ngana ngai mwasa ko matela. Ngana papa moni yo pe kisa mwano. Soki amoni soki akende bitumbe simbite. Amata azonga ese ke bunda kwa ile lo mo ate. Mbafu leta ko tianga na boloko. Mbafu na ese apa na ngabumba ko eza. Ndako mema ngambo. Oh osange no kote tika boka ngeni osanga. Ah ote mama. Asanga ni. Asanga ni. Osange no kote. Oh. Sambe kino tende to ngajo mona baba chene oba colonel. Na peti to fimbu. Ko. Oko benga ba masuwa na ngai. Ndene na umeli na kote. Peti to fimbu. Basa na ko masuwa na ngai. Batike yo maladi. Nyama. Kaka nzoto anje. Wesa ndakula. Polingi makamba kote nzoto anje. Nzoto anje. Atika ngati. Oh bino na ye. Andi je bana ti una seko lingi osala liberté no yo kene na ndakula. Apana yo. Apana yo. Nasa ko bisenga bibilo kwa ndambo eko simba te. Papa zalia wana mama. Ngana za mukolo na koko mona ote manzoto no libanda. Ngana za mobali na yo. Na lobi na likambu ya ere. Na bilamba. Eko simba te. Chaque jour mama. Papa na boyi na ngabotika ngai. Soki moni eza ko simba te kele ko tanda ko ke ko futela. Ona bana pana yo. Bana pana yo. Apika te. Apika mote. Apika mama na boyi apika ne ngabosi na. Waye utalewa. Alewa te. Alewa te. Na bima tasa wa sala. Ameka comme ça o mona ngapeke na mwasi na nzoto na na puisi na tolo. Na tsama tolo ngati. Tala nakomema kama jangwana. Oh mama oni ba mama leta ko tianga na boloko. Leta ko tianga na boloko na no boye pite. Boka ngate bo sange no te. Osange loko te. Komoni ngai somo na uti ngona este. Na kwa sala ngo hao. Bana peti masasa ni zote. Ba inosa ba kufi leta tinga na boloko. Mombafu. Kebana yo. Wewe uko nani wewe? Uko nani? Ko simba ngate. Bana manke. Ko simba ngate sote. Ngala ba filao. Ati ma boloko. Na osala boloko kwa. Asanga na boy atika bila atika ngai. Ata sama mutaka italio. Unasema nini? Tuya nini? Moto apesi yo bakoko na mutu aza kosala kindumba osepeli na nani? Mutu apesi yo bakoko. Moto sa indumba. Yo sa indumba kwa moti bana mwambi. Asa mwasi kutoa na yeye nyoso. Mwani kitoko. Na moni mama za na botini moko. Ata arme te ata flash pa mo yela ngote. Ah, oyo likambo oyo ngai mpela. Bari yo sokunda kuna fro. Bari yo kikele bitumba. Yo kuna kumba mo. Kumba mo. Kana toka malo bere. Bari boy. Usa apanza kwetu. Njoo nini bibi yangu? Kiza mswahili. Hilo bozali. Na tena za mswahili. Olobero kwa muka complex. Ngai na sali. Hapana. Biso na arme to ko la langi nyoso. Kana tuna ndibu. Na kwa bisaya kwata mo kwata. Pe moni yango tino. Kwata mo kwata. Jema ambali. Ojo ka bo moto misa do mine mita. Binobo. Moto basa. Yo, wewe kisasa saline. Boboti ngai me boye bakenga na sosuka. Boboti ngai na sa civil te. Soko bo meminga na bo civil pe ko beba. Ogange aleki na yoto. Te soko meminga na bo civil pe ko beba. Boete. Yo chonga fo. Te hapana. Tena ko soki mwe pe bo moni yango pe na usi pana na ngai ba ko fanda bango nyoso. Oh lo pango na biso. Boti lo pango boti biso. Olimusa boka.
maman. Karobe. Karobe. T'es à pas na maman boité. Osa mutu ya tina. Soki a fait ce kabilo kwa mikeze l'autre côté. Et puis tina wana soki ka 21 libanda. Loba armée wana yenda ko tsakinga. Manuluvaka ngebika muna ngebe mutima kuma kubula munu bonsombo ndaye mudila na monoko inchi papa sange ndima munwe tala mukentu nange mefuluka solo na susi uwa mukedila kange ye manuwe ye luvaka uwa mungebe mpila mukedila kange Zamina mununga kele na zulu Esiage salama nu abane molonga nina munwe Topa mobami na muzaba Muzabe Muzaba Mukele seku kinga kilumbu takwisa samu sepela ata mwafiotio Salama tanga ya imezanga mweli Uwa mukidila kange ye luvwaka ye manue Al Pacino ame biga bet ame la nanandi pepe kore amponia allez suivez les dîmes yoke mubeko mupesaka 11e commandement atana beso Zano makasi. Naoki mo depuis kuna na nzela bozoganga. Muke pompaka na kikior mo va musicien. Boni kasi. Nge kwa pigmi? Non. Ye danseuse? Oh. Okamwe Kishasa bana kini. Mboka elengi. Na mboka na biso toza na kanda tokosekiso. Muke zola buna ve? Mais muke seka kaka. Ouais. Tu la vois mon manisa nge kanda. Nge kuma kukina ke bien mama. Na kutola like okangi chambre kwani. Mwe wane soni mwe wana kumata mutu asukali ba umuna ka pa meme miso baliko kita. Kisaza mwe. Lela no papa mba. Première fois mona bulumbu a live ya nkento mpembe buna. Voilà, on a les gars na couloir. Desi ko mpila ngemona. Oh, lati bilamba. Ina na tikutu. Ngabi mape amona polo na string. Polo na string. Ina ke va boso ka veyo sa mo singa mo ta fiet. Bo écoute na lati. Wana mo polo mo awa na natka string. Papa mobile no lo bagate mama. Bona kina yo zo lukela mobile. Tozala mobile fixé. Tozala biso la mo 4 et 5. Jean Kuna, José. Kentu mosi na 4 ya kala. Yannick, Patrick. Donc yo mo ka ozo gérer. Betu na ki kioro fo nge respecter kentu amu. Une fois, kuno ke deux fois. Donc ozo gérer mais. C'est nge supudi. Des bases posana. Maman. Oza supudi. Non, ça peu importe. Nge mona ngina taille mosi buna bonso caption Nge na taille mosi mirbola le rankam ke mona nge ni tu pete bonso mbuma tomate. Non, ka likolo bongo comprendre peta ina bien. Ngayo muke landila nya la loupe maman e bula ngezo boy binga ngezo donc yansi contre plongeon. Mais donc si non.
matiti oyo totumbana biso nka na butu mo ya 23h obwaki yango para kulosa wapi mama Maria merci mama nalanda kwenda kama mama tala muke na mbongo muke na mbongo bon naza vraiment na mbongo penza yes na mbongo nanga na petit sel nyonso mumu tuke gérer yo betu teka mabele penza ya grave kuna na bwana betu teka yo mama muke na mbongo penza mingi bomeso mumu kuisa muso sa vie oh là là mama mais nini yango nini yango mama ça va mama ça va ça va ça fait un bon moment ça non qui mama ça un bon moment qui mama activé bika ça c'est le bébé nakanisi yo mobali na ngai na ntongo ya lelo namona na ngai mibali me mobali lokola yo azali te Jésus